Ce comme on est un prophète de Dieu, il se prend, il se dit qu'il est un serviteur de Dieu, mais Azo vivre dans sa vie à péché, c'est un faux serviteur. On a voit qu'il a papa Denis Les. Bon, naïe été comme moi, de Tangelinga. Oh, il est prophète Denis Les. Naïe été. Moutako, il s'est mis à martyr. Naïe été. Bon, prophète, Azo le canatélé, alors on a mis la ramassanga. C'est un prophète. Au moins, il canabiso. Mutabomi mboka na biso abomi ba diaspora bana poto bayoka partout dans le monde bayoka babomi mboka na biso ba pasteur ba prophète. Miracle tenait l'accès que c'est un vrai serviteur de Dieu. Ici je suis pas venu citer les noms de gens mais na ba fruit. Olandi parce que fruit ya mutu nazo l'accès que muto yo aza un vrai ou faux. Un vrai serviteur na ko bunda pona falite. Ngana ko bunda jamais pona fali ka soko lobi na ngabo ina zala désolé na juger mosala na nzambe te mena ko dévoiler ba acte bazo sala deuxième mission na ya ko signer so nzamba pesinga autorisation na tanga ba komba ba pasteur ba faux pasteur problème te na ko ya au moins deuxième mission na ya na otu na nzambe so nzamba permettre nga ba abonné na biso na ko sala liste boya mbaye na ba commentaire na ko sala liste ya ba faux pasteur na yebisa yo na temps actuel tozali na mboka na biso ba prophète bazate si ce n'est que moi. Totanga na Matthieu chapitre 7 le verset 15 Bible lobi boy. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Il vient à vous en vêtements de brebis mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Le verset 16 alobi vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tout est virgule. Yebisa biso lelo mama mama Jika. Ba fruit no so bima ba prophète na biso lelo. Fruit malamu ezate. Okolo ba fruit malamu ezate soki par exemple na bandaki kokota na église ya Moumbu na Nzambe Denis Les. Na lingina pesa penza elembo ya ye na boti na bali bongo na kolobete pas église ya Moumbu na Nzambe Denis Les c'est fruit ezate po yazali prophète de la nation. Yazali tata ya molimo ba banda église ya mwakala ya mokutu yo botama. Yazaka déjà mosali yo côté malelo le biete Nzamba pesa yo message hôtel mela kwa ba Moumbu na Nzambe lokwa bango. OK, merci maman pour la question tuninga na yebisa yo Bible lobi ba kosala miracle. Ce qui compte na kata vie eza d'abord te miracle na moni. Mais ça combine comme na kata buka bokonzi. Yesu atindi ba apôtre bakei, ba apôtre bazongi na sengo balobi lelo milimo to sibiso. En tout cas ba ndoki ba kimi. Ba yeko pesa rapport yo sebisi banga lobi, bo sepela te po milimo to si. Mais bo sepela ce qui combo na bino komami na buka bokonzi. Miracle tenait l'accès que c'est un vrai serviteur de Dieu. Ici je suis pas venu citer les noms de gens, mais na ba fruit. Olandi parce que fruit ya mutu nazo l'accès que muto yo aza un vrai ou faux. Un vrai serviteur n'a pas bunda pour na fali te. Nga na ko bunda jamais pour na fali. Je dois me combattre. Ezandenge na yenzamba tindi kwa sala sensibilisation Moumbu na Nzambe zela. Nzamba tindi ye bongo toko kote pa na yo. Balobi pe oya kritika ka baninga ye pa zama benine ko tali sete yo poza sembo. OK, bilembo ndezo la kisa. Kasi to zana na bilembo ya mabe. OK. Na temps actuel tozali bilembo ndezo la kisa ça c'est un vrai, ça c'est un faux. Nzeta mange botaka tondolo te botaka manga. C'est-à-dire tango fruit na weza jama be. Tokoyeba bango na maloba na bango na bansenement na bango. Bayeba ki bango na maloba ba ko loba. Na église na koki jamais ko ya na église na lobi lelo na te anazo parler batu na bunda likola o ranson. Aza créature Nzambe mais je peux jamais le faire. Soki na sali bongo moi Nzamba la kisa kinga ete soki na saleli likambo na lobi o ranson na ko bongo la motema. Non. Eza bongo te. Pe non ebiso lo maman Jika comprendre na temps actuel tozali na mboka na biso ba prophète bazate si ce n'est que moi. Wana peza Moumbu na Nzambe tali yo ka yo balanda Jika ngai nazalia même avina Moumbu na Nzambe te sikoto okota na likambo wana kaka yo na lolengeni. OK. Po bango baza batata yo zali mwana pe koko na bango. Merci. Pour comprendre loko mo maman Jika tango Samuel azolela. Samuel azolela na 1 Samuel chapitre 1er. Nzambe abimeli Samuel, abisi Samuel. Pour nani ozolela na makambo tali Saoul. Ngai Nzambe sina rejeta ye. Il y a des prophètes Nzamba rejeta, il y a des pasteurs Nzamba rejeta. Atika na solo kaka Nzambe mais Nzamba zate. Siko koyeba lolenge nini ke Nzamba rejeta ye. Nzamba rejeta ye.
Mais n'a pas fouillé dans la qui ça. Samuel tant on a rejeté Saoul. Abi n'a rejeté déjà Saoul et j'ai choisi David. Naza David. Moi David bandi maké les lotis mais bon ndimi na résultat. Omoni mboka na biso. Muta bomi mboka na biso abomi ba diaspora. Bana poto ba yoka partout dans le monde ba yoka ba bomi mboka na biso ba pasteur ba prophète. N'importe qu'il y a ancien président de la République. Compris na yomoko. Non. Na époque il y a ancien président de la République Papa Jika na salué ici Gaza Rolanda Bisso. Jikaka. OK, Jikaka. Merci. Babomi Batienere ce sont des prophètes bazala qui autour de lui. Babanda ou lambongo. Ba c'est une erreur. C'est-à-dire ba prophète ne babomi mboka o. Élection salamaka baboma. Donc c'est-à-dire le pasteur baza na centre ya destruction mboka. Compris vous-même. Pas moi. Parce que vous êtes en train de vous appeler prophète, n'est-ce pas? Parmi les faux, il y a aussi de vrais. Et c'est là maintenant je vais rédifier encore. Okay. Donc parmi ceux que je suis en train de parler, qu'il y a les faux là, il y a aussi des vrais. Je ne sais pas. Les vrais, ceux qui ont cité des vrais pasteurs, m'ont cité premièrement Ngamoko. Parce que je connais. Moutounio sa mindi melaka bongote. Oh oui. Moutounio sa mindi melaka mais na conscience à Moutou. Et comme ça la paix Moutou baka yo za faux. Kondi mate pour za faux. Bongo tango yo obotami lelo. Bango bazali ba papa. Bango bazali ba koko. Babanda mosala ya nzambe yo kona libumwa mama na yo. Babwaka bango. Kasi muumbu na nzambe zela. Nzamba bwaka ki bango. Motu ne zali yangai ya no zali ya yo. Okay, nazali na maloba muumbu na nzambe. Babanda mwakala. Kasi lelo yo yé lelo. Obi nzamba lobeli yo. Bango bazali ba faux. Yo zali ya vrai. Mais si lelo bilembo na kati na bango ko mona nete bako pesa masakuli ko lobama. Babete yo ko kende poto lobi akei poto. Babi yo ko bota lobi aboti. Bongo yo ko bo prophétie na bango. Est-ce que autant na Bible? Likambote to zaika na katikata liloba nzambe. Na ibisa ki yo première signe ko mona bango ba sala ka miracle mi. Prophétie est synonyme ya kozala un vrai serviteur té. Tant Bible lobaka nzamba ko rejeter plusieurs ba ko lobaka to té aki na kombo na yo to sala ki miracle to prophétiser ki na kombo na yo mais yo sala biki na tikela ko yeba binoté. To kata passage wana. Ils ont prophétisé, ils ont prié pour les malades, les malades babiki. Mais na souka nzamba bi na yebi binoté. Prophète zo le kana télé alors na to amela masanga. C'est un prophète. Mais kasi yazali na kacha bosolo ako talisa siko mungu nzambe malembe jikwa ingénieur junior ko monete toko toka. Mungu nzambe malembe. Na lobi boy. Na ba o ba ko bima ba santo. Ba ko leka liboso boboto bondeko. Suka basi mabala bomi mabala bato. Suka bana bato abimisi bazeme mitano bokomona ete mumu asambe ya bosembo na ya leki alobi yo kingandi tokenda no sika teli kozwa kisi mais lelo nga na bongola motema yo kingandi tokutana na boîte teli lelo nga na bongola motema mama Vero bongo na ye na moto akoloba boso na akoloba mwa malembe akosama be koleka moto malamu ndena na koyebiso loko moko soko moni mosali na nzambe ya solo azana kati ya vie ya cache nzamba ko dévoiler na tant ozali actuel nazoloba mama nazoya pona sala masapote na osala pe publicité na ngate mais na osala publicité kombo na Yesu o nzambe atindinga ko dévoiler tous les serviteurs au monaka bazoleka na ba réseaux sociaux bazoleka na ba YouTube bazolo babuzo ba guerre ba pasteur lelo mona pasteur on a pasteur ba yoka na raté ba leki na télé mais ce sont des choses nzamba ba ki soke yebino ba santu bo fungola misu mais yango pe yoko sala mama Jika fungola misu mama Jika nga na yende ko beta ngonga na ye ko beta ngonga nzamba tindi ngai na ye pona ko diviser te mais na ye pona ko bisa ba pasteur to sangana soki mosala nzamba solo akondima lelo limbisanga mama Jika pona ngai grévis mosala nzambo nga na ndima na mboko eza pasteur Moïse Mbie. Na Pesimbote na son excellence Guy Daniel, président provincial ya Ligue ya ba pasteur ya ville province ya Kinshasa, losako ya yo mokonzi olobaki ete tosanga na totiska ba discussion basali na nzambe to koma bomoko mosa na nzambe tango koleko koloba bo monte ki moi diviser koza musu akolanda lobi ya koloba bo ete Jika yambanga ina zongisela yo monte ke za ko pesa moi problème te soki esengi tozala ngate na lobe makomi mteloba il s'agit confronter moni pasteur Guy Noël Guy Daniel, merci. Place Azali. Moussala Zosala, Eza Asangsa Pasteur Dozala Ini. Azan pour ça Kabolate. Mais le lot à la Sénite. Guerre d'esprit à Pasteur. Pour comprendre, Bazo Lugani, Bazo d'intérêt.
ayebi ke soki na l'équipe boy na oza jeep na oza boy omoni maman Jika na kata mboka na biso bat ba détruire mboka na bandela ba prophète tanga 2 Rois chapitre 7 le verset 1er mboka koti nzala guerre na kata mboka nzala loko leza te batokomi ko liana roi zalaki roi silima ela osala nini prophète Elisa telema lobi na herbe biloko ekita biloko seni un prophète de Dieu aza muto apesa ka solution place problème ezali soki le président de la République président Fachi et Sikazali aza na posa mboka tambo na kimia azoluka associé ba pasteur mais ba pasteur ole baya basunga président de la République ba pasteur baya comme go diviser président comme ça président mutu passe abengi combien de confesseurs religieux basangani on va faire sa solution na mboka mais simba te pourquoi parce que ba politicien ba ko utiliser kabinot toza toujours na terme na biso nani nde prophète ya malamu nani nde prophète bazo utiliser ngai ne nazamu ta ko utiliser ngate jamais à part Dieu je te dis franchement vérité parce que mutapé sanga pe mezanzambe liboso ya dollar oh mais je te dis et ça dollar ça mbongo et ça mbongo ba ko kabola ngo butu na butu yango place dans lobby que les faux serviteurs ce sont les gens aotala intérêt à batuto aotala intérêt à libumunae c'est-à-dire il y a les qui a voté loi moko sala mapo yazwari akoma riche mais peuple est là ceux qui bato le bakenda ba poto muso akenda poto akenda na passe ya mboka Congo eza pona ba pasteur les leaders to benga soi disant des leaders pour comprendre que ce sont des aventuriers ngai nzamba bimelinga pesinga message à l'accent enlèvement sur 100% il y a enlèvement salami na monde entier 10% bakei pe na bato bakenda ki sur 10% les pasteurs oyebi ka ba pasteur benga ba pasteur minene ba pasteur oyo yebi batikali bakenda ki bazaki enlever et Dieu m'a dit à rejeter bango de bango nyonso à cause de langage na bango à cause de façon na bango bazalaka de te bi que oza faux serviteur de Dieu ça c'est un vrai serviteur de Dieu parce que ato bombami 9 jours 100e jour ebimeyo lelo ba pasteur bazo violer ba pasteur pasteur a violé pasteur bakangi vidéo ya mutakala pasteur ba pasteur au cité bazalaki na kati donc c'est-à-dire ozo mona biloko lelo zo salir biso parce que biso moko basala na nzambe to pesi accès na diable tolingi mingi mbongo kasi yo moko yebi biblia kolobete yo nani o juger moumbu na nzambe place na kitisaka mai na melaka mai malili likambo ekota basa na nzambe yango mama Jika soko lobi na ngabo na zala désolé na juger mosala na nzambe te mena ko dévoiler ba acte bazo sala deuxième émission na ya ko signer so nzamba pesinga autorisation na otanga ba komba ba pasteur ba faux pasteur problème te na ko ya au moins deuxième émission na ya na autour na nzambe so nzamba permettre nga ba abonner na biso na ko sala liste boya mbaye na ba commentaire na ko sala liste ya ba faux pasteur na yebisa yo pe na yebiso oyo tala boy o asala ka bo asala ka basala lelo ba ki se côté na carte église o leng sanga miracle te na ko yebo na prophétie te na ko yebo na fruit zo bimisa un homme de Dieu jamais a ko que no finga muninga homme de Dieu qui ba no sala ba contradiction lo finga avec la TV o kinga na za boy non moi je suis venu éclairer d'abord l'opinion que tous les serviteurs de Dieu bazo bimalelo tous les prophètes nzamba bi bangote momu na nzambe poto chité côté ya faux okoki kotangela biso bilembo misato ya pamba ya ba faux prophètes. OK, no linga to tangango na Bible. OK. Merci. Matthieu chapitre 7 verset 15 auto kitanase Bible obi yoka to zango na verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7 20. C'est donc dans leurs fruits de tokosa nini tokoyeba kabango natangelo 3 bilembo bilembo na lobika misato poto sisa likambo ya faux OK tokota pisco na o ya malam OK il y a liboso vous écrivez OK ce comme on est un prophète de Dieu il se dit qu'il est un serviteur de Dieu mais azo vivre na kati sa vie à péché c'est un faux serviteur on a ko bois que la papa Denis laisse bon na yebi été comme bon de tangelinga mais boy na yebi été parce que je suis pas venu citer les noms comme bon na yebi na lobika soki yende zo bois que non naza na guerre na mutute mais dis-moi na yeko yebisa batu lelo première signe nzambe tikali mi balé mais yo yebi prophète Denis laisse na yebi été o yebi prophète Denis laisse na yebi été muto ko isa ba mira martyr na yebi été. Merci beaucoup monsieur Nzambe toleki deuxième. Merci. Deuxième signe nezali ba effet oiseau sala, c'est-à-dire ba acte oiseau commettre bilembo na ye. Na kata bilembo masanga.
kobimana basi ya bato okangaye kuna obanda Pierre bakangaye na vidéo ya mutakala bakangi Pierre vidéo ya mutakala Pierre balakisa na Bible bien Paul soki ezali ebisanga na kata Bible c'est-à-dire bafoui oyo azobimisa nde batala oyo aza vrai homme de Dieu ou aza faux homme de Dieu ya misato langage na ye langage. J'ai vu un prophète azokatela mutu lingalo ndia tsubi mutu mbeli na mutema ngana ebango paix en son âme mon père spirituel aza pasteur ato fingiye otoliye atikala ko répondre na mutu te et na lobango tant le jour azokufa nabi na monde entier le vrai pasteur yewana kufi mon père spirituel paix en son âme ici Gazali. Matondo mingi babone ya JK TV News tokomo kende ko chité bongo tokoti côté ya bolamu tokoye bandenge nini te oyo azali penza prophète ya solo solo ya Tata Nzambe. OK. Un bon serviteur de Dieu à Liboso, Bible roman na Bible zolo banabiso, les bons bergers donnent sa vie pour ses brebis. Un vrai serviteur de Dieu. Pour na brebis. C'est ça être un bon berger. Dans le Bible berger, prophète aussi c'est un berger. Un pasteur c'est un berger, c'est-à-dire quelqu'un qui a paître ba brebis. Tant déjà prophète a kamba église, il est prophète mais il est berger. Un vrai berger, c'est quelqu'un qui a battre la bande minaye akabola raté eza mundimi waza na mpiasi eza mundimi waza na mpiaka mundimi waza na mbongo na église les jours okoya mama jika okomwa na église na liaka na bandimi na ngai c'est-à-dire na linga komona te muninga souffrir c'est ça la Bible. L'évangile les ali quand tu pasteur à la ta veste mundimi la telamba sa babande ko kabola bazaka na fraction de pain azui lipa na ya kateli muninga azui lamba na ye omona Matthieu azui lamba Pierre alati Matthieu azui lamba apesi mwana ya Jean apesi mwana kinga na lati donc c'est-à-dire ozomona babazaki na fraction de pain atre et babible intelligence ala kité babande ko linga te wa mona muninga atombwama muninga musuna c'est non maintenant biso lelo pasteur alinka ya fana na kité balukaka mundima fana kité bukana so pesa raté moi basambela pona été tout justement na cité kombote j'ai suivi une vidéo moko pasteur moko tala pasteur mamazoloba alobi soki na église opesa raté na église o opesa raté ba décourager ko pona opesa na commence na c'est le transfert OK na catholique donc c'est-à-dire soko pesa raté oza mundimité po ba yeboza mundimi na nga fo pesa ka même ba na poto zo mona o eza na batu musu ba na pasi bazolela. J'ai reçu les appels, il y a des rapports, des Allemand. Papa moi benga papa. Ba prophète basili singambo. Na commission na benga bombo ya mbanga lisute. Na papa. Ba yeba ka mosali na Nzambe ata muta komi na suka. Asa suna mbongo te. Akomi ko zanga komi ko kelela. Aider sungai motema. C'est ça. On reconnaît un bon serviteur de Dieu par le cœur. Le motema ne linga mabete et linga muninga souffrir. Lokwa tozo beta lisolo ya basakoli ba prophète na français. Ya mbotoko mapenza na suka potoko manelembo ya kolobete lisakolo ba kopesa ngai ezali lisakoli penze uche pa kolonzambe tokoyeba ngolo lenge nini Bible lobby. Merci maman. Bible lobby nga za muta prophétie. J'espère tant la Bible benga nga prophète Grévis et Ratarate. Je suis un homme de miracles, je suis un homme de prophétie. Chez moi, je donne des prophéties authentiques, je fais le miracle. Na domaine nga donc tozala bientôt na Point Noir na Point Noir eza na zaki na Pointe Noire na raffinerie na hôtel à Biaba Gueté na deuxième camp bando bayebi Point Noir bayebi place na expliquer na tiki plus de 80 ndoi na ngai donc basi babota raté c'est-à-dire basi basala ba 20 ans babota raté j'ai prié pour e babota ça miracle. Il y a un pasteur à Benga en Afrique du Sud, c'est quand on a un prophète Nzamba Pambolayo. Azala qui n'a pas tant mon local, ça là 2 ans pour t'aner kaukakate. Tant à Benga j'ai prié pour lui poter kauki 2 ans. Donc voilà un peu, je suis un homme de miracle, je suis un homme de prophétie. Non, non, on ne goûte. Non, 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 on a bilamba nyos. Bible lobby, prophétie, bah, examine à rango. Souvenez-vous d'une histoire où il y a moi si Oazaki n'est pas Python. Tant que Paul a zoleka, bazolo bana Paul, ah, ça c'est un serviteur de Dieu, azo sakola. Mais, azo sako n'est pas Python. Bah, il y a un vrai prophétie, tant qu'ils ont accompagné, premièrement, na parole de Dieu, tant qu'ils ont accompagné, premièrement, na ba orientation. Yebisa ngai prophète ni de jomona a prophétiser pour na mutu. Ayebisa kenzamba ayebisa ngotambola mabe, tika otambola mabe. Prophète a prophétisé na moni voyage à poto, na loba voyage à bandondoté. Prophète a voyage a prophétisé na moni libala, na loba te ko kufa célibataire. Eza na batu musu tsa kufa obala te bazali. Tsa kufa obota te bazali. Parce que prophète n'est pas ça. Soko moni pe bongo soki ezali lisakoli ya solo kondima ngo ataza na mwa mutuka moko atemisa babala ya moto koma asuka. Bon, maman Jika, les losoki na lobby
nasa ko la pona biso ko mona ozana mama o kendaka potote o tele mo bana faux prophète hein ouais mais ce qui prophète muso ya biso mama jika na moni voyage à poto o gango lobi amen c'est-à-dire bat balinka ba prophétie o esepelisa ka batu c'est-à-dire o ezo sepelisa batu mais mabe balingité au moins na prophète Esaïe prophète tanga ke pas David ozo mona prophète aye ko sakola pona David na makambo David asaki nini asala ya nini ya mabe c'est-à-dire nenga bimaka na mwasi ya bato après atindi baboma ye aye ko yebise nini mobali na ye yebisa nga prophète nini azalaka autour même na régime akala même na régime à lelo ayebisi président de la République respect na bakonza mboka parce que toute autorité vient de Dieu mais ayebisi pasteur ayebisi mokonza mboka nzamba ayebisi nga na yebisa yo au moins ndongo salaki boso to maitsaki dollar osala lisum azate ye aroyaka po flatter mokonza mboka nan tangelanga kombo côté wana lokwa to komi na suka omoni ba prophète oyo ya ville province ya Kinshasa mingi bazate mais ba prophète oyo bazo bima na mboka soka ye na lisakoli pona ko pesa chef de l'état soki batikeli enzela apesaka ya vérité wana uti wapi na mboka tala siko na mboka wana naza na exemple na kotanga te tala siko na mboka vini ba mena na mboka omoni un prophète de la nation na mboka na biso prophète de la nation azate prophète de la nation akambaka église te ngana ko mona mosala nzambe Denile Sazali s'il vous plaît wana penza na prophète de la nation s'il vous plaît prophète de la nation azana bato balinga yete yino mona prophète ni ba sepela na ye non un prophète de la nation excusez maman ah c'est que na moni il y a quelque chose entre yona ndeko zotanga c'est que tout à la bien parce que maman pasi nangezali batebele lelo soko sali makamboze ya solo na nzambe ba telo vite mais salaka mama buzoba tala ba vie tala ba commentaire tala ba appel to komi na suka bilembo nini to action nini osalaka na église ya mboto ya mba to kozonga ka na temo to sisango te OK kozonga na quatre église tozo banda déjà 10 grandes journées ezo banda lundi déjà awa to kosili sango eza une semaine par le 10 jours on nzamba pesi biso thème eza l'enterrement annulé c'est-à-dire bokundami oyo bakene bakunda yo mais simbité osekui c'est-à-dire balinga bakunda libala na yo ko bota voyage nyonso ya yo mais esimbité ya mwana message onko la pesi biso tozolo benango na église o esika wapi nazo kamba na ye pona ko finga mutu te na ye te pona ko tchola mutu mais ne pona ko ebisa peuple de Dieu to fungola misu ba faux serviteur ba komi belé baye ba ka église balanda église pona miracle te balanda église pona prophétie te po ondima église olanda église fo nzamba yebisa okendo osambela kuna parce que lelo église est belé to mona foule menzambe azati lokwa tozana likambo ya ba faux prophète mosakola lobiete mbala sima kotanga kombo na kombo ya bao ba ko sali nzambe na mboka na biso na lolenge esengeli te yango to koyamba e porte ya jika efungoli pe yambie elongi oyo boko banda komona ngo chaque fois chaque semaine mosana nzambe akozana banda kuna bino na ba ordinateur na ba téléphone mais na bisika nyoso bozali boko banda ko soki ezali mutuna numéro ne pe ba kocha yango na se wana boko benga yemba moko bo contacter likambo ya prière ekozala na nzela na mungu na nzambe na téléphone epesa kinga likambo moko epesa kinga mawa ya kolobete na mwa mukenza mapesa kayo akatraka ba ofele mboto koma na suka ezalaka ndenge nini. Merci maman Jika nalobaki biso un serviteur de Dieu moto azaka na passion ba fidèle na église na une affaire il y a 57 orphelins oyo église na makoki ya muke tozobunda nde tozo encadrer bango parce que bientôt la pesa rentrée scolaire pas sinangé zali parce que oui pas sinangé zali parce que bana na balala na église mais nde tozaka na ba prière matinale to dérangeaka bango moni pongi mona muke ala muka parce que biso église to la muka presque 4h30 pendant ranger église pour na kilt matinale donc pour ça nangé zali oza mwana poto oza na partout dans le monde ozolanda biso soki ko aider biso to linga to somba ne fiske terrain moko pe kotonga orphelin pona ko batela bana wana au moins vrai évangile ezaka kolata veste te mais vrai évangile ezaka tango za pe na souci ya bato yo bazo nyokama na pamboli ba partenaire bandeko ba benga biso batinda quelque chose na bango pona ko sunga bana wana tuka nzambe apambola bino de partout bokolanda biso na osenga na ba politicien
au bazana moté malam parce que politiciens ont moté malam moté ba politiciens bazana moté malam ba kondi mboka bazana moté malam aussi que ba diaspora bazana moté malam ezala ba congolais ezala ba pasteur baza awa to pesa na loboko to sunga ba orphelin oyo na lingaki parce que ça qui démarche na programme na biso faut na une affaire il y a $30,000 pour permettre biso son terrain totonga ndenge totonga la bango nini wana permettre bango bazala un peu à l'aise parce que na ngai moko na église charge za makasi 57 personnes tozo kamba en tout cas pas si j'espère tozo bonde la bandeko o bakozala intéressé na yango j'espère na opesa numéro na nga WhatsApp ceux qui ba bengi biso bako benga biso ko basunga kopesa pe e ko banda pe ko leka wana. OK, numéro na nga WhatsApp ezali +243 89 62 55 846 +243 89 62 55 846. Mais pour la bande de Kobasa, peut-être aux ans à Lubumbashi, aux ans à Kinshasa, aux ans à Bandundu, quelque part, au côté de notre contribution à M-Pesa. Na M-Pesa, oui, nous avons na M-Pesa, na 082 18 088 18. On est à numéro nabiso, il y a M-Pesa pour la contribution à yo. En tout cas, Nzambe apambola biso, non c'est bande de Kobasa na ba problème. Aux ans à makambo etambola kate, yo makambo na yo esimba kate. Aux ans à posa au postuler, aux ans à posa au sala politique. Toko orienté au ndenge nzamba tinde parce que biso eratakate. Ozo luka libala, ozana posa libota, ozana posa makamuna yo efungwama, soko contacter biso, toko sambela nde bandeko bazo témoigner, yo pe oko témoigner nzambe. Voilà un peu. Merci Mombu na Nzambe Crevis to komi penza na suka balobiete na yebite ba oya yo mibale okikopesa bango mbote poto sukisa émission na biso parce que mbala sima to kozala kaka na même place pe kaka na même thème. Merci na pesi mbote na bana nga nyonso église o bazola nanga pe na pesi mbote na ba chrétien nyonso au monde entier na pesi mbote na mokonzi na biso mboka Fachi Beton na pesi mbote na ancien président de la République Papa Joseph Kabila Sikazali, na pesimbote na ba politicien Moïse Katumbi Fayulu, na pesimbote na le professeur Désiré Eberand, ministre numérique, na pesimbote Sikazali, ainsi que maman Abotingai, maman Régine Lutu. Mbote na yo maman. Matondo mingi okotiko yebisa pe nini na bao bakolanda émission pe balingaka yo basabone na chaîne na yo. Merci. En tout cas, na koyebisa bino bandeko nyonso bolingaka ngai ozana posa ya ozala orienté s'abonner na chaîne Nabiso, sa cloche et notification. Donc au landa biso presque chaque semaine dans nos leka awa et aux alaka émission thématique après kozala to no l'accepter ba témoignage to l'accepter bande comme sou bazaki na ba problème ndenge nzamba seli bango to zapé ba image église to no lexa yango. Donc voilà un peu tout ça to no sala yango pe nzamba pambola ba pasteur nyonso ba sambila nzambe na bosolo ainsi que ba prophète bazo banga nzambe apambola ba ya solo mingi mosana nzambe prophète Crevis to komi penza na suka e ratakate ya lobiete ratakate jika kolobanini ezali moko awa ekominda kuna ye boko benga ye boko yamba ye bozana ba besoin ba prière bozana besoin biloko nini boko landa ye awa na Jika TV News na pesi bino matondo mingi to komi na suka les intellos de YouTube baratakate toujours likolo ngana komi na suka mama Rachel Tobiti kete nzamba lola pambola yo équipe mobimba les intellos comité mobimba na pesi bino bambote libota nanga manager ingénieur junior losako yayo Jika komi na suka soki yesu masia Nazareth azongete tokutani mbala ya sima.